eza na kombo mokele ki prison bandoki eza kombo na Yesu Kristo soki obeleli yango na nzela repentance na nzela kondima ekolongola ba prison nyonso liboso na yo. Yesu Kristo yenda azali église. Église nde ezali Yesu nzoto na Yesu Kristo. Esika oyo nzamba yaki akoti. Nzamba kopona yo akokomisa yo mwana na ye et puis Yesu Kristo akokoma yaya na oya liboso. Bana na nzambe bayekoli na Yesu Kristo bato nyonso oyo batiakeli epai na nzambe nzambe na biso kombo na Yesu Kristo na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Nzambe atie biso lisusu en cœur lelo toleka na kopartage na bino liloba na ye na kati na tango oyo po ete liloba na nzambe yango nde ezali arme oyo ezali kolongola biso kati na bowumbu ya satana mabondeli nde eza munition oyo eza kokweyisa misala nyonso ya satana. Bien aimé, sika tozali tozwami mpona kolanda togumbi mitu na biso na se toke na kosambela. Nzambe malamu, nzambe na bolingo, nzambe oyo pesaka pe mopesaka pe bomoi. Nzambe oyo yokelaka biso mawa olimbisaka masumu na biso. Opesaka biso bilei po yo toyo lobi na biso ndeke na likolo alonaka te abukaka te kasi ozali kolesa ye mikolo nyonso kasi biso toleki yango na tina. Opesi biso pema oyo poza na ba projet malamu likolo na biso. Papa tika ete liloba na yo na kati na tango oyo evanda na mitema ya bana na yo batie liki yake ekolo Yesu Kristo ndo ozali mobikisi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bana na nzambe tolingi to partager na bino mokie to bandi na mokanda na Romains chapitre 8 to bandi na verset 29. Bible lobi na biso bato oyo nzambe ayebaka bandakala apona bango bakokana na mwana na ye po ye akoma yaya ya liboso oyo apona abenga bango ba oyo ye abengi akomisi bango bato ya bosembo pe ba oyo bakomi bato ya bosembo apesi bango lokumu na ye. Bien aimé, awa nzamba zoloba na biso azali na bato yesi apona. Ti lelo na se na mokili oyo bien aimé tozali na deux sortes ya ba Kristo. Tozali na bana na nzambe na batu na nzambe. Bana na nzambe bazali banani. Bana na nzambe bazali batu oyo basambelaka nzambe, basalelaka nzambe, batambolaka na kotosa maloba ya nzambe. Bango nde bana na nzambe. Kasi batu na nzambe baza banani. Batu na nzambe baza bekela mona nzambe. Bekela mona nzambe atando kiazekela mona nzambe. Atanganga azete ekela mona nzambe. Ata momeli masanga azekela mona nzambe. Ata mutu azosala ekobo azekwela mona nzambe. Ata mutu azali na haine, jalousie, songi aza ekela mo na nzambe. Me bana na nzambe touti koloba awa baza batu batambolaka na kotosa nzambe bakimaka masumu balongwa na boumbu ya masumu. Bango nde bazali bana na nzambe. Siko esika yo zali na ndako mitala mituna yo za nani? Oza mwana na nzambe to oza ekela mona nzambe. Poete ti lelo na kati ya Bible nzambe aza koloba ke elanga na ye ezali monene me basali na ye bazali mokie. Basali na ye bazali mokie. Tozomona combien d'églises oyo meme na mboka na biso awa ya Congo
na veni moko komo na ta 5 à 6 à 10 églises. Otali monde entier na ba poto na ba Afrique combien de basali ya nzambe o babimi. Ba misu baye na mafuta bango batekela batuka ba mafuta po babika. Ba misu baye na ba mai bango batekela ka batu ba mai po babika. Ba misu baye na ba pratique ya ndenge na ndenge na kombo kaka basali na nzambe. Mais nzambe alobi na biso elanga na ye ezali monene me basali ne baza moke. Mais tozomona physiquement boye basali baze belé. Soki nzambe ti lelo aza koloba liloba oyo bien aimé, c'est parce que ezana ba oya pona. Banani oyo nzamba poni. Bien aimé pon nzamba pona yo ezaka kana nzela ya liboso moko. Zalaka kana vie ya repentance. Tambola na vie ya kobanga nzambe. Tambola na vie ya kobanga nzambe. Longwa na vie ya masumu bien aimé. Lisumu nini oye kanga makayo. Pwete eloko nyonso saka lokola lisumu na miso na nzambe. Yango nde lelo eza kolelisa yo. Mutu alelaka kaka na nzela ya lisumu. Mutu amona kapasi kaka na nzela ya lisumu. Pwete nzamba ponaka mutu na kati na lisumu te. Bien aimé. Nzambe nano atikala kopona mutu na nzela ya lisumu te. Nzamba ponaka bato oyo baza na vie ya repentance. Ba oyo baza na vie ya kobanga ye. Oza mwasi tosaka mobali na yo po okoma mwana na nzambe. Oza momeli masanga tika komela masanga. Osalaka impudicité ekobo oyo esepelisaka nzambe te. Tika impudicité. Tika ekobo. Landa nzela na nzambe. Landa nzela na nzambe po omona pole na kati na bomoi na yo. Landa nzela na nzambe po ete loboko na nzambe ezala likolo na yo. Tambola na kobanga nzambe bien aimé. Saul apedgaki bokonzi na ye po na zanga kotosa nzambe. Kotosa nzambe eleki kotumbela ye mbeka. Banani baza bana na nzambe o ya poni. Po nzambe atikali kopona mutu na nzela masumu te. Nzambe atikali kopona mutu na nzela na kindoki te. Ba oyo nyonso bazo sala masumu. Ba oyo nyonso bazo pratiquer ba science ya occulte. Ba oyo nyonso bazo pratiquer kindoki. Yeba ke baza bikela mona nzambe. Baza bana na nzambe te. Po nzamba pona yo mwana na ye. Eloko aliboso se repentir. Po eloko ekaboli moto na nzambe ezaka kalisumu. Eloko ezongisi bolingwa moto na nzambe ezali repentance kokima masumu. Kotubela na kati ya motema na yo. Kozwa décision na kati ya motema na yo. Koboya masumu. Po ete maladi ozonyokwa manango lelo, maladi wana eza na kombo. Kozanga libala wana ozonyokwa manango lelo, kozanga libala eza na kombo. Kozanga kobota ozonyokwa manango lelo, kozanga bana peza kombo. Kozanga mukanda moko ozonyokwa manango lelo, o voyager baninga bazwa mikanda yo 10 15 5 ozwaka mukanda te, kozanga mukanda peza kombo. Mais lelo nzamba poni yo. Lelo nzamba ye koluka yo. Aponi yo. Po ete okoma bosembo na miso na ye. Aponi yo. Po ete alakisa yo yaya moko liboso na yo. Yaya wana kombo na ye Yesu Kristo. Yaya wana kombo na ye Yesu Kristo. Yango nzamba poneli yo. Yesu Kristo nde yaya na oya liboso. Soki okotambola na kobanga nzambe, nzamba akopona yo, akokomisa yo mwana na ye, et puis Yesu Kristo akokoma yaya na oya liboso. Yango moni na Romains 28, Romains chapitre 8 verset 28, au kititi na 30.
alobi nzambe nda poni biso akomisi biso bosembo tokomi baleki ya Yesu Kristo nda komi yaya na biso ya liboso yango nde tozwi bolamu na nzambe. Bien aimé, mutu oyo azwaka bolamu na nzambe azali mutu oyo atambolaka na kobanga nzambe, mutu oyo azalaka na komikitisa liboso na nzambe, mutu oyo alukaka nzambe na motema moko. Soko ozomona bapasio lelo bien aimé, c'est parce que otya nzambe musika na yo. Zongela nzambe po ete nzambe atikaka mutu te, mutu nde atikaka nzambe. Mutu aza kotika nzambe na nzela moko kaka ya masumu. Mutu aza kotika nzambe na nzela moko asambelaka te. Mutu aza kotika nzambe na nzela moko asalelaka nzambe te na biloko nzambe atie na maboko na ye. Nde mutu aza kotika nango nzambe. Tala esika yo ozotika nzambe po nzambe atikaka moto te. Nzambe atikaka moto te. Biso bato nde totikaka nzambe na nzela ya mabe na biso. Ndenge Esaïe chapitre 59 verset 1 ade lobi loboko na nzambe za mokuse te pona kobikisa, matoi ne ekangami te pona koyoka, kasi masumu na biso, kasi mabe na biso o tozali kosala nde mutu eza kosala ke loboko na nzambe kita likolo na biso te. Nde mutu eza kosala ke matoi na nzambe yoka libondeli na biso te. Bien aimé, si kozali se repentir awa bien aimé, toye na mukanda na Ephésiens toye na Ephésiens bien aimé, Ephésiens chapitre 1 verset 19. Bible lobi na biso boye bokoye banguya na ye ya sukisa, ye nzambe asalelaki bobele nguya ya ngo ya ndelo te. Tango asekwisaki Kristo pe afandi ye na esika ya lokumu, afandisi ye na esika ya lokumu na likolo pene pene ya ye, milimo nyonso oyo bato babengaka bakonzi ya likolo na se ezali na se ya makolo na ya Kristo. Ata moko te ekoki koleka ye na nguya, ezala na mikolo na biso to na tango ekoya. Nzambe atia biloko nyonso na se ya makolo ya Kristo, pe apona ye azala lokola moto ya eklesia. Pe ya eklesia, pamba te eklesia ezali lokola nzoto ya Kristo na kati na yango. Kristo azali mobimba pe na kati ya Kristo azali mobimba pe na kati ya Kristo nzambe azali mobimba. Bien aimé, nalingi siko mutu moko comprendre. Awa na Ephésiens chapitre 1 verset 19. Na verset 18 alobi bozwa bolamu oyo nzamba pesi na biso. Eza na bolamu moko nzamba pesi na biso, bolamu wana yango dezali Yesu Kristo. Tangu nzamba asekwisi ye bien aimé, akendaki kovanda na loboko ya droite ya nzambe. Esika vandaki na loboko ya droite ya nzambe bien aimé, nzambe atiaki milimo nyonso na se na makolo na ye. Ezala oyo ezalaki na likolo, ezala oyo ezalaki na se na mabele na mokili, ezala ba oyo eza na mopepe, ezala ba oyo eza na se na mabele. Nzambe atiaki milimo nyonso na se na makolo na ye. Ata molimo moko te ekokanaki na Yesu Kristo na nguya. Epui nzambe apesi ye bokonzi ya mokili mobimba pe likolo pe na se, apesi yango na maboko na ye. Atie kombo na ye likolo na bakombo nyonso. Yesu Kristo yende azali église.
Église nde ezali nzoto na Yesu Kristo. Esika oyo nzamba yaki akoti. Alléluia. Yesu Kristo akotisaki mobimbani na kati na église. Église ezali nzoto na ye, pe nzambe pe akoti na kati ya nzoto ya Kristo. Awa siko bien aimé na lingi mo Kristo moko comprendre. Tangu Yesu Kristo nzambe atie bokonzi nyonso, ya milimo nyonso, ya bakombo nyonso, ya biloko nyonso kati na mokili. Atie kombo na Yesu Kristo nde likolo na yango. Nalingi mutu moko comprendre na tango oyo bien aimé. Ezala maladi moko yo belaka. Okenda pa ba minganga balobi pena po na yo c'est fini. Okenda pa ba minganga balobi po na yo esili. Me yeba ke maladi yo ba minganga balobi po na yo esili, maladi wana eza na kombo. Lokola maladi wana eza na kombo. Kombo na Yesu Kristo peza kombo. Kombo na Yesu Kristo epesa milikolo na maladi wana. Lokola kombo na Yesu Kristo epesa milikolo na maladi wana, soki kako se repentir, ozui décision ya koyamba Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi. Yeba kobeleli kombo na Yesu Kristo, lokola ezali na nguya koleka kombo ya maladi wana efwe obika nango. Maladi wana efwe bimakati na yo etika yo. Nalingi mutu moko comprendre. Ezana batebele balelaka nga vi na nga blocage na blocage. Eloko moko ezo marché te. Blocage wana eza na kombo. Blocage wana eza na kombo moko babengaka yango. Mais kombo na Yesu Kristo eza kombo o eza na nguya koleka kombo ya blocage wana. Soki kako se repentir, ondimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Obeleli kombo na Yesu Kristo lokola ezali na nguya koleka kombo ya blocage, yeba ke blocage wana ekotika yo pe vino ekufungwama. Po beleli kombo na Yesu Kristo yango ndeza na nguya. Eza na bato ebele libumune commande centre d'opération. Minganga baloba na opération tour kobika te. Mais opération wana eza na kombo. Ba pesa ki kombo opération wana. Yesu Kristo pesa kombo. Alors kombo na Yesu Kristo nezali likolo na ba kombo nyonso ba opération. Soki kako se repentir. Ozui décision na kati ya bomo inayo. Otiki masumu nyonso. Na place ko kota na masumu ozokima masumu. Bien aimé, tango kobele la kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Et ko kita likolo na kombo opération wana, pe kolongo la kombo opération wana. Ezana batebele babala. Tilelo baluka bana. Bazwaka bana te. Bien aimé, mabote za kombo. Tango zobenga mabote zoya te, c'est-à-dire mabote zoya te za pe kombo. Mais ezana kombo moko eza likolo ya mabota. Ezana kombo moko epesaka mabota, eza kombo na Yesu Kristo. Soko beleli yango na kondima nyonso. Obeleli yango na vie ya repentance. Yeba ke kombo na Yesu Kristo kolongola insternité e kolongola ki komba oye kangayo mabokta po ki komba eza kombo insternité za kombo siko kombo na Yesu Kristo bien aimé la lingo comprendre eza likolo ya kombo ya insternité eza likolo ya kombo ye komba tango kobele lango e kolongola kombo insternité na e komba wana kati na yo pe yo kobota eza na bato ebele balelaka baza partout même na bapoto na bafriki partout nga pena age zo pusa na musale ya kate musala nyonso nazwa ke umela kate fwe kufa ata bazwi baninga na misala menga so na etsuka nango bakozwa ngate nazwa ka misala tina te kozwa misala tina te za kombo kozanga kozwa pe musala za kombo chômage za kombo meza na kombo mokele ki chômage eza na kombo moko eleki kozwa misala tina te eza kaka kombo na Yesu Kristo. Nzamba pesi yango likolo na bakombo nyonso. Soko beleli kombo na Yesu Kristo na kondima. E kolongola kombo ya chômage na vie na yo. Soko beleli kombo na Yesu Kristo na kondima pe na nzela ya repentance. E kolongola bakombo ya misala meke na vie na yo. Akopambolo na musala munene. Po ete nzamba pesi bokonzi ya biloko nyonso kati na mokili oyo. Na kombo na Yesu Kristo. Yango nde ezali odesi. Ya ba kombo nyonso ezali odesi ya liwa même liwa eza kombo
Soko ozana kobanga nzambe, ozana kondima liboso na nzambe, obeleli kombo na Yesu Kristo kolongola liwa, po ezali likolo ya liwa, po ete ya longaki liwa, liwe kokaki komela ete, liwe sanzaki ye, soki po beleli kombo na Yesu Kristo, oyo nyonso ekanga yo ekosanza yo. Ebele ba Kristo ebele bakangami na ba prison satanique. Bakangami na ba prison bandoki na ya famille na bango. Prison bandoki peza kombo. Eza na kombo mokeleki prison bandoki. Eza kombo na Yesu Kristo. Soki obeleli yango na nzela repentance, na nzela kondima, ekolongola ba prison nyonso liboso na yo. Ekokwesa ba prison nyonso libota, puisque kombo ya prison wana ebangaka kombo na Yesu Kristo. Mo Kristo yoka. Liloba na nzambe. Église na nzambe za motema na yo. Nalingi na ebisa mo Kristo moko. Église ya nzambe liboso eza motema na yo. Église tokendaka kosangana pona kokolisa boyebi. Mais église ya liboso nzamba na posa kota eza motema na yo. Sikoyo église yango nde nzoto ya Yesu Kristo. Soki motema na yo ezali peto, soki motema no tambolaka na kobanga nzambe ezali pembe, yeba ke motema no ezali ndako ya Yesu Kristo. Yesu Kristo akokota na ndako na yo, na kati ya motema na yo, po eza ndako na ye. E putango akokota motema no ekokoma nzoto ya Kristo. Nzambe pa koya kokota na kati ya nzoto ya Kristo. Awo ozo comprendre ke mo Kristo Ecclesia ezesike sang esalisi alliance ya moto na nzambe. E Yesu Kristo ne mutasalisi alliance ya moto na nzambe. Poete Yesu Kristo yenda zali église. Nzoto ya Yesu Kristo yango église. Motu nyonso kotaka na kati église, okoti na kati nzoto ya Yesu Kristo. Bongo tangu nzambe pe akoti na kati nzoto ya Yesu Kristo, bosali alliance na nzambe. Nde ozongi mwana na nzambe. Bakobengo lisusu moto na nzambe te, bakobengo mwana na nzambe. Alléluia. Po batu na nzambe baza bekela mona nzambe. Batu na nzambe za batu bazakangami na masumu. Batu na nzambe za batu bakangami na kindoki. Batu na nzambe za batu bakangami na bonganga. Batu na nzambe za batu bakangami na makambo nzamba lingaka te. Siko yo za nani? Yo za nani? Nzamba za na posa te. Oza lekela mona e maza na poso koma mwana na e. Okozonga mwana na nzambe. Soko ndimeli Yesu Kristo. Otamboli na vie ya repentance. Nde ozongi mwana na nzambe. Soki ti lelo bien aimé, nano za na vie ya repentance te, yeba koza mwana na nzambe te, ozekela mona nzambe. Même Lucifer azekela mona nzambe. Po nzambe mutu asala ye, mabanga ka ete, pona kokoma mwana na nzambe, esengelo mikomisa peto. Esengelo tala etamboleli na yo, ozo tambola nango liboso na nzambe. Po bien aimé yo kana touché omukie, lifelo kotika la koleka te lifelo yali. Li felo kotika la kolekate li felo ya li. Ndenge moko pe lole kotika la kolekate lole ya li. Lole ezali pona bana na nzambe. Kasi li felo ya li pona batu na nzambe. Po batu na nzambe bangwa bekela mo na nzambe. Baza o nzamba sali bien aimé. Mais nzambe si apesi biso bolamu. Na nzela na kolo Yesu Kristo. Po etapesi bokonzi nyonso mokili oyo. Likolo na milimbo nyonso. Likolo na bakombo nyonso. Kombo oyo eleki na nguya ezaka ka kombo na Yesu Kristo. Kombo oyo ezali odesi ezaka ka kombo na Yesu Kristo. Eloko nyonso nyokola ko bien aimé yeba keza na kombo nango. Lokolo eza na kombo nango. Soki kako tamboli na kobanga nzambe. Otamboli na vie ya repentance. Ondimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Tango beleli kombo na Yesu Kristo eloko nyonso enyokola kwe kolongwa. Po ete Yesu Kristo azali kombo na ye ezali likolo ya kombo eloko nyonso enyokola kayo. Ata bandoki ya famille bakanga vi na yo. Yebake bandoki ya famille eza kombo. Siko eza na kombo oyo eleki ya bandoki ya famille eza kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Soko zaka kana kondima. Oza na vie ya repentance. Obeleli kombo na Yesu Kristo. Bandoki ya famille bakokima yo. Yo kotika la kokima bandoki ya famille te. Po présence ya mo Kristo oyo andimeli Yesu Kristo na bosolo na kati ya motema na ye. Ebangisaka bandoki ya famille. Ekimisaka bandoki ya famille. Etiaka bandoki ya tracté mal à l'aise. Tika ete présence na yo. Otikali kolandali. Osili kolandali loba oyo. Ondimeli Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi.
kombo na Yesu Kristo esala misala na kati na bomoi na yo, kombo na Yesu Kristo efungola bomoi na yo, kombo na Yesu Kristo elongola maladi kati na bomoi na yo, kombo na Yesu Kristo efungola ba porte ya bénédiction na bomoi na yo, kombo na Yesu Kristo esala miracle na libota na yo, kombo na Yesu Kristo echange vie na yo, kombo na Yesu Kristo elongola yo na ngambu ya pasi mema yo na ngambu ya esengo, kombo na Yesu Kristo elongola na ngambu ya mawa ememo na ngambu ya kosepela, kombo na Yesu Kristo elongola yo na kati na bitumba epesa yo kimia, po kombo na Yesu Kristo ezali likolo ba kombo nyonso, milimo nyonso etosaka yango, lokolo ndimeli Yesu Kristo lelo, ozwi décision na yo bien-aimé ya kotika nyonso mabe, ondimi ata pasi ata bisengo, ozala na Yesu Kristo, yeba ke loko nyonso etungisaka yo, lokola kombo na Yesu Kristo epesami likolo ba kombo nyonso, eloko wana ezotika yo na makasi na yo te, kasi na makasi na Yesu Kristo na nzela molimo mosanto. Merci bien-aimé. Toyaki kaka kolendisa mwa muke liloba na Nzambe toti kolendisa na tango oyo zala na kondima na kombo na Yesu Kristo, yango nde pesameli biso odesi ya bakombo nyonso. Soka kozana kondime pai na ye, ozana kotambola na kobanga ye, okolukelo komoko te na makasi, pwete ya lobi na biso oyo nyonso akobelela kombo na nga Yesu Kristo akobikisama. Obelela ka kombo Yesu ndenge nini? Chanze bengeli yango, tale siko bebisana kina ye, se repentir, pwete Yesu abikisaka mutu kati na masumu te. Nzambe nano akomisa mutu mwana na ete tango aza na masumu, esengelo se repentir poko ma mwana na Nzambe. Merci bien-aimé. Numéro na biso eza fiché wana eza 081 43 30 475. Bo s'abonner belé, bo partager pour awa tozo te la bino ba prédication, tozo ba témoignage, tozo ba prière intercession. Donc à partir à mercredi, à partir à 17h30, tozo na prière en ligne. Mercredi 17h30 prière en ligne. Journée mobimba mercredi tozo na mabondeli na pokwa 17h30 ti 19h juste eza prière en ligne. Olanda biso obeti DVM Daniel TV kaka chaîne oyo ndeto kotaba prière en ligne mercredi, jeudi pe prière en ligne à partir de 17h30 19h, vendredi pe prière en ligne donc toi na mabondeli ko banda mercredi, jeudi, vendredi koliate banda tongo ti pokwa et na pokwa prière à délivrance donc bolanda biso en ligne mercredi, jeudi, vendredi à partir de 17h30. Toza pe na posa matériel bien aimé. Soko seli nzambe nzamba opambola yo. Toa na posa ba caméra, toa na posa ba ordinateur. Puisque awa tozo continuer koloba, ndeko na biso Junior Diaso azo sunga biso na matériel malgré tozo louer mena mbongo moke, na ndeko na biso Dieudonné Diaso azo sunga biso na montage, na ko filmer tozo pesa pembongo me ato sunga biso moke ekozala malamu biso moko pe tokoma na ba matériel na biso oyo pa lingi ko soutenir tozo ata des frères totinda bango na INPP bakende ko tanga baye ko la montage baye ko la prise de vie ya ko filmer ezape malamu o soutenir ko futela bango minerval puisque ba prière nyonso le kaka na intercession ba prière nyonso ba yekola po banda ko filmer yango esika pe mo Kristo za musika o banda kolanda milimo batu nyonso ekobike ko bongola mutema yeba ke Nzambe akolekala ko pambola yo Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongite tukutani na émission oyekoya bye bye bola mona Nzambe ezala likolo na bino amen.